Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Nga chinois te, na benga le prophète. Hein? Adaraye mouro barami balete. Balebi kabaya belé, mais chinois à l'unique. Shadrach Yemoronde Kolo Masolo, bozala à la découverte. Émission na bino, bo découvrir Oyo Nyon Sueza caché. Émission Oyo. Soro j'aime te, soro s'abonner te. En tout cas, la chaîne na bino bo s'abonner massivement. Fleur monte, bisonyo sotozawana. Place beaucoup à Naomi Ngolela, la Cléopâtre, Kolo Masolo. Hein? Biso sotolanda e boko yoka, basango nyonso boluka bo découvrir. À la découverte. Pour découvrir ce qui est caché, le mystère caché nyonso. Aïe, aïe, Fleur monte HD TV. Balobi Fleur monte HD TV. Site où buka buka ba site wana, ba site wana bando ko sa biso moi trop quoi. Sur lelo, tout le monde a Fleur monte TV, Fleur monte HD TV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika. Hey, Nabi Boye parce que face B, il y a artiste Nabino Obotalara. Face B na bango à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour notre Sabino Basango. Toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi Shadrach Lebika Nde Makambo. Bokoka. Hein? On est ensemble. Bonjour très cher Internet, donc bienvenue dans votre émission de tous les jours Surprise des Stars. Surprise des Stars, une émission qui vous fait parler de vos artistes, qui fait la promotion et la publicité des artistes. Donc ensemble, moi avec vous, toujours tant que présence, bien. Et voilà pourquoi je dis un grand merci à l'Éternel parce que grâce à lui, il a permis et un grand merci encore à notre promotrice Dembo Wemo. Donc merci à toi parce que grâce à Fleur Monde HD TV, donc un grand merci encore à Wadon Fumu, homme intelligent. Wadon Fumu, homme intelligent. Un grand merci à toi pour tout ce que tu es en train de faire. Un grand merci à celui qu'on appelle Nonon Sanka et donc plus 33, mon beau-frère propre, Magali Lebika, Nancy Lebika, Karine Lebika, toute la famille Lebika, ainsi que Papi Mabala, donc Babi les boss silencieux, Papi Mabala. Un grand merci à celui qu'on appelle Francis Mabala, donc un grand merci à toi. Donc un grand merci à tout le monde qui nous regarde partout où vous êtes. Donc un grand merci à vous. On dit Mimi Lebika, la femme a un regard responsable. Un grand merci à toi. Un grand merci à celle qu'on appelle Tran Charge Nancy Bilonda et Nancy. Un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde. Donc voilà, nous sommes là déjà ensemble avec vous pour notre émission du jour Surprise des Stars. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un artiste, un musicien au nom de Sikatenda. Ensemble avec lui, on va essayer de développer, de parler, de comprendre son travail, ce qu'il est. Si je parle déjà le même langage avec mon réalisateur, Tokokota Tokutanae Namukula Leloka. Voilà, donc on est déjà là. Ensemble, on va essayer de parler avec lui. Comprenez, hein, nous sommes déjà là. Notre artiste qu'on vient faire surprise, il reste ici. Comprenez que nous sommes déjà à Kinshasa, donc bel et bien la capitale de notre pays, la République démocratique du Congo. Et ici, nous sommes là où on appelle Camp Mabaya. Donc on est venu faire une surprise avec notre star du jour au nom de Sikatenda. Merci beaucoup, suivez tout ce qui va se passer. Voilà. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien vu. Ah, vu. Vous pouvez me tongo boui, moi ni na wa makamia boui. Tu es là haute. C'est que na chande moi bilamba bani dalaka na mabiti. Yakana. Na chande no bilamba na ibika na zoya. Weza mamunanga na zoya. Na chande no lamba pour na ibika o ne makamu. Vous émotionné, un peu calme aussi. Il est là avec nous. Donc ensemble, c'est avec lui qu'on va prendre le temps de parler, de s'expliquer. Vous allez comprendre s'il s'agit vraiment de qui. Donnez-nous juste quelques minutes et on se retrouve tout juste après. Merci. Voilà, on est déjà là sur le plateau. Donc avec notre artiste, aujourd'hui, on va essayer de parler avec lui. Sikatenda, il est là. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé, pepele qui te rappelle. Tout ce pays là, il est là, Bisso, Fleur Monde, HDTV. L'émission de M. Surprise des Stars, il y a tout ça là, surprise.
C'est quoi ça me quoi le salionde. Salinga sengo fort tarana tagina parler ayeba ipeti. Kulala kulamuka nele obeta ina wala. Ulamuka wana wala mukabonde na moni ba camera ba nini bon. Zapi musana nga. Mwala tika mweza ti. Mwesenga afuna sala ngokaka. Moi émotion yaki. Émotion fo yaka wati. Yo la donc ba beti ah elo ga so ke ba mbila so bo elo na parler ba beti ko ba mbila mais so na moni so bulo na ngani. TV de Makambo, YouTube Makambo, Libanda Batal. Si Katenda de son vrai nom, Kombo Pena ou Baboté là, ou papa. Kombo Nangai vraiment, Kombo Nango Baboté là, Jonathan. Jonathan Moutoum. Jonathan Moutoum. Tu es Moulouba. Jonathan Moulouba. Côté papa, côté maman. Côté maman. Côté maman. Maman, papa, Bazali. Té, maman Zali, mais papa Zali. Papa Zali. Akufi. Papa Koufa déjà Kala. Condoléances. Depuis 2013. Et tout ça, tout ça. Bon, na botami nef. Ngaya liboso. Ngaya liboso. Zana ngo ndemo kila ngo tambula na libuma père nde na botama. Tu botama mbale mais côté mère akendaki. Ami botel na déjà. Mais tout ça d'abord famille. Il y a eu des séparations entre papa et maman. Bokabonezaki. Bokabonezaki tistaka bazati bazalaka bachi bakaboni wana. Ngakende kuta papa. Ya leki nanga kende kutia mama. Do yo kolimi na papa. Na kolimi ngamo na mbinza. Taka na koli ya mera na matediba. Ngamo na mbinza mona ngalema ngai. Butami awa. Na butami na luyindu na kamunga. OK. Na butami awa. Maman qui m'a dit que bala. OK donc tikali. Tikali pe na obulema bulanga. Ba mi ne na olobela kali. Donc papa ti akufi na yozaki na ye. Na zaki na papa ko. Papa kufi na misu na. OK, abelaki. Abelaki malade ebika mutu so akufi ta accident ko bela. On ça quand mais papa kufi nda so bela maladie. Et après absence à papa, pour ça les aux on pas maman. Après absence à papa, nazaki na makasi na mobile. Banda ko déprier, ko fotela ba parler na nga. Mke na ozwa na oteka cop na osala tout. Les cop ni osala déjà. Na sel ba cop ebele na teki ba mai, na papier mouchoir, na tumbi ba poso tout. Na sala ma musalo 5 mois mbali asala. Ya nga na sala ki pona vivre. Pena tika l'époque ndi pas maman te. Voilà. Si papa dae, na banda ko tala na zongi. Otala ozongi. Ya ngondi. Et tu t'es motivé, tu t'es décidé à commencer la musique na Agino. Bon, la musique na banda ngokala depuis 2008. Depuis 2008. Donc aujourd'hui 2020, 12 ans de carrière. Oui. Là tu avais quel âge? À 2008 sur Bon. il y a pas sous 2012. 2008. Nazalaki na ba 10 ans. 10 ans. Dans la musique, 10 ans. Musique na 10 ans. Là, papa Zagui n'a envie. Papa Zagui n'a envie. Est-ce qu'elle permettait qu'il y ait la musique? Parce qu'il y a un âge où tu fais cause dans la classe, hein, si on se rappelle bien. Et na banda na nga otanga. Nazo tanga, ben boulot na nga musique. Kenchi qui na yere na travailler. Bon na banda travailler na orchestre na nga pas venanga nani zo na bossa na été nani. Fait Charlie na jugement des jeunes. Ok, Charlie Amatia. Il y a Charlie Amatia. Bango nde bakotisanga na jugement des jeunes. Yo pour les cas na jugement des jeunes. Na leka wana na buaka na babiki rouge. Na baya ebele. Na buaka Charlie Amatia autrement dit JB. Il wana ma mageto ba fena so batika na ba nule biso to continuer ka. Tout ça là il a un peu interview. Donc il y a dans la chaîne, je crois à l'objet aux ondes. Ça m'a so azongeli bien non c'est pe la pe fena nga azongeli makampoto lenda ensemble. Bakangela wati. Ve déjà bandaka mbe musique yebi. Et muso simbaka, et muso simbaka ti. Voilà. Mais musique so ke kangiyo. Kangiyo déjà. Voilà. So petit kiyo ego tika yo pour dans na tama et tiki yo mais mon pe ko kanga yo. Voilà. Et ça ka bon. Et tu t'es motivé parce qu'il y a un jour dans la musique, papa Zaki n'a envie.
ezaki nde nini na ndako? Est-ce que papa bande kolingo kende osa musique du soit papa bande kotia mingi na mamba classe? Bon ezalaki nini nga déjà na miyebisaka na pale nayebisaka papa mama nayebisaka bango naoke classe mais don na nga eza musique toyebi ke bapapa ezalaki soki otanga fosaka babilo bango basala te nga nalandela wana te nalandela ekope na nga musique mosala na nga yango wana yango ndenge nalandelaki ntango olongwe na jugement de jeune lea nalongwe na jugement de jeune nakomobwaka epa mamale mamale mwa bando travaille na vende de l'école ndo travaille wana akima kuna disque na biso kendana akenda mikili mamale akenda mikili akenda na disque donda zabu Hollanda oyoko Hollanda go ayoka me petit na yeyo wabwaka wana na jeune vous en crie yango idée za soute idée nga bosa na ngeloko te nga ata cri na nga nazaki na 5 ans ata na 3 ans eza okosela biso mo cri wana ya mamale wa kina na bando bwaka mwasi mogo muteki tanga wise avandanga na bana kimbondo ayebindanga togo bina matanga yo boloke bango brr matango za kitoko mama na bana na lambi matanga nanga matango za kitoko soki naza kolela énergie za tenga azalaka déjà nazalaka vraiment ti likolo énergie pene ezali et puis voix eza mongongo eza wana eza ya kobotamela ti nga to lo natana oye na babiloko na yo ozwa te voilà et après mamale après mamale nakendaki na sélection de star na cité verte na ndo travaille wana travaille pe dur naomeli mpe na sélection de star après naye kokota par artiste Aristote Elite onazis ye pazaka na cité verte totravaille mpe natiki kutu générique na nga kala te yaya kala te bebe kala te tante wana ezobima nga mona obwaka ngo na générique na album na nga ezoya nga mona obwaka ngo kuna nasilisaki yango te nakataki mokuse me nga moko na obwaka ngo na album na nga. Est-ce que vous avez aussi des cris ya yo oyoka mpe pa baanimateur mosusu bape na eza ebele baanimation na nga nayoka yango ebele ndeti animateur moko boye nakoloba te eza nango tokabaka wana toloba ngo tokabaka napesi nango cri natika ba yalataka na ya pembe nyonso ya pembe kadi ya pembe sucha ya pembe ebwakama deja bato bayoka ngo batata bamama tiai sima wendo single wentul ebwakama me tolobaka te deja to wana ezaka topesaka bango wentulu wana eza na zela eza na monoko ya batata bamama tiai sima wendo single wana eza na bampanza bangola eza bamonoko wana nde nazwaka yango pole naki yangola enda otala ve inspiration wana eyanga nakabela yango mpe bazwa na bango moto wana naotanga mponga atanga kombo te eza wana kabaka oyoka ngo kaka na générique oyoki ke akrango yango bayabile pembe motema pembe na kati mpe wana ya papa nayebi ke makambo nayoka basukri mundele wasala imeble uwasala burdinge mundele nanana wana ya ngai mba tokozwa kudete tokokamata keba yeyimba tokozwa nzambi kudete tokokamata yayo wana eza biloko babuzwazwa wana kota yango te bachende kasi bazwati chende yoyoyoyo chende wani kashidimanto ngana betabile nabo mwana nanga naliaka lipa ya mateko vele na betange bosiliko teleka mamulekela ebanda boni okota na vinanga mwa biloko bazwa mbe eza kaka bakokoboka na studio te po bayebi nde mais il y a de l'énergie, il y a du talent. En tout cas, je crois s'il faut soutenir, il faut soutenir. Hein, parce qu'en regardant vraiment, il y a de l'énergie, il y a vraiment du talent, il y a quelque chose de bien ici. Hein. Donc s'il est seulement encadré, en tout cas, on sait la mission m'a bien bien. Et tu t'es retrouvé dans l'orchestre il y a quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé?
otiekri na ye mpe na test na nga nde baanimateur nyonso basalaka na ya nasala test ezali ndeni yo moko se motivaki wazanga moko atindaki yo balobi équipe moko ememaka yo omoni nga moko nde nazalaka nabangaka te na mambo ya misiki so otie kobanga obima te nabangaka te ntina kende babili mutu atombolanga likolo te nde batombolaka nga moko nakenda ntina porte mpe nabeta na bo taka sentinelle akalelanga sentinelle abio aza te nabi basentinelle baka na baprise na bango na bando bwaka libanda tia oya akutangaka ata fo ekokauka ekauka na bande kobwaka libanda nabwaka kri na nga liboso ezaka dawido katuna matanga bana baza kudila wanonono aletanga meto bana baza kudila wanonono alendongala tigi mabondo tigi mabondo wana za kri na nga na banda kobwaka okala magetu na yoka ngo di jambe eza yanga eza ma yangai yo sire na mambolo naza siko bonga na kobomba nde baza wana bayebi ti baotala bayebi ke mwana azoloba eza ya solo mwana mama mambo azoloba eza ya solo et voilà ntango bandi obwaka sentinelle nde mpe na bandi obwaka wana bamofei mo ayobima bia mpe bia banini afe pa bimeni peti yaka naye mpe ozobwaka bien nandimi mpe bu lega dimanche naleki mpe dimanche tosala wana émission moko boya epapa mpe mboma nalataka baro mwa rouge wana esenga bato bayeba nonte wana towana popasa studio baboyaka yo yebi kaka silisi wana bu tobeti mpe studio tokoti studio tobeti album akolombimi nazoki molangi nzambe nazoki molangi nakanaki sola koko banda wana don ya dika bandi vraiment na yo bwaka na bwaki ti fe mo pa bimi abengi nga eti koma na nde na yo koma tuninga bakombo nini tu napesaki bama esinga dimashi naya oya na ye mpe toleke mission ti mpe na yokota na groupe singaki naya mpe nabetaki baanimation oyo baanimateur bazalaki wana bayebi ke sika te nda mpe ndenge ayaki na mabe na ye makambo na ye parceque cri wana oyaki nango ezalaki cri ya yo moko ozwaki bamilito te eza cri na nga na bandango banda na jugement na kati komemi na kati ya kolumbi na mpoka ona kolumbimbi nazoki molangi nzambe nazoki molangi nakanaki sola koko angisolanga soki molangi nzambe soki molangi bru wana ya ngai nazoka molangi mpe talaka na kreye yango yako nazoka na marché nakita magasin bitumba moko boye ezalaki wana bu babwaka molangi nani ata bonina ta ozongana na bapasi création na bite fana sala kaka nomone ya nazoki molangi nzambe nazoki molangi. Donc tu t'es inspiré na réalité mo ekomelaki eloko ekomelinga epesinga na pasi wana natali na artiste fona lela ngo na animation omonaki nalelaki mpe epesinga bamomaka efongoli oge je mamoko bandesko kozela to mono évoluer ozwa patience fidélité ovanda esika oza yo apres wana olongo te apres wana nalongwa mpo nasalaka accident nalongwa teke ya ndenge oyo nalongwa boye o nini te nasalaka accident nde esengi ke accident ya circulation batutaki yo batuta ngai na vende de l'école kota chératol batuta nga wana na car nauta répétition nalibwa konde na omata nasala accident nayo kota hôpital yitambo nde esengaka nafanda naumeli nabetisi mwa naumeli fort bapoteza ebele alokisa kuti eza tembe yo mozomona deya na loboko nasalaka accident et après po wana ale nayo kobima hôpital ntango osalaki accident assistance ya groupe eyaki quand même eloko te so nalobi mambo accident fe nalobake bayaki kotala ngai nazalaka pembeni mwana pere na ngai sili ta motu moko aya te ta motu moko orchestre na ngai nayaki de samouraï ata motu moko aya te. Est-ce que bazalaki informé bon informé ndeni bafu baza informé sika te nasala accident animateur na yo mpe pembeni
sangwe panzana ate sangwe panzana ate mutu kuta ko soka ka kuna lisembe oka mutu mwa mona ke mwa ya mwa zoki kuna boya nga accident alimentaire wa boka dana kuna sala accident na boka na disque. Et après hôpital, est-ce que vous avez temps et vous avez un président? Bon, après hôpital, nazonga pe mouvra ya boy na fanda na batolotolo. Na monika place na ye ezabu. Yango sengangi na bana mama. Nini ezabu? Ezalaki boy. Bana posa ba yeba. Te ezalaki mwa boy. Soko moni eza la malembe. Tosola. Ba question nga, ba réponse na ye. Yango nini ezabu? Bon na monaki mwa ba test mo zaki wana ya banenge na biso nde tozalaki na kimaki bango te. Na monaki pe ba test kaka. Nga ba mekanga na kiste. Nga zo mekanga déjà na kata groupe baba ndeli so test za ba test bele ba test d'esprit ba tanteo ba nini ya uta wapi. Na comment expliquer bango mais mama ki boye na expliquer bango na sala accident be ba nini me mama ki. Ye mo pe fele ga ye na mbote na nga zwate na nini na ebite. Na ebite lo ninga na sala na orchestre pour na sala accident. Boya na nga na pesa ve mbote vya boya. Ti akenda na mutuka na ye na vertical zo mbote na nga te. Mais na ebi ve na nga le banda ko ya rep mutali bosa banda to na sikatenda za. Sikatenda nga da ipembene. Mais l'air na ye rep va betinga baka. On comprend que c'est Kazaki informé te que Yozaki na te ko na atayo moko ve. Ya? Yo da informé te muto mone kala. Muto mone kala yo moni muto kala ye. Obenga aya edande ni okenda. Atawe yo mona nu so moni muta yana na plateau local. Otuna ye okenda. Kwanga ne no ebi so na sala ni menga na yebo otuninga te nini te. Bakaka mbote bwe kara. Yebo chef d'orchestre na pesa nga 2000 na zonga na ndako. 2000 francs tout le yebo mta pesa nga 2000 francs na zonga na opai. Ya transport. Ne si la pe wana tipe na obunda na yo fanda na bana nga cop na nga ndeza ega cop na nga na coopérer makasika mobile. Ozongeli su musana oya. Na zongela ka musana nga oteka ba opi na oteka ba na otumba ba poso na osaba busale bele. Ba na sa cop na sa musique na sa cop na sa musique. Pues alaka. O musique lelo za to chela mutu mutema. Yo mona fo bundi. Soko bundi te yo moni ke na ndo travail là sikoyo na bandi vai na nga na bandi vai nde na komo betenga. Ko betenga na oza producteur ona mincho na za na yega shidi. Mais to saka abu. Yango moni na ye na ole la pe soutien. Place pe nazali vente yati. Yango na osinga soutien. Eda ke wa e petit na bino ye batamiki li dans libanda. Quand Olongwe na les samouraïs. Pourquoi pas tu n'avais pas décidé au look orchestre moro sous monene OK. Parce que on dirait il paraît le vieux Werason Makanda Wingi Salara Mwelo Romona Mbinzawa. Te wana kutu wana moyebi. Voilà, il paraît yo. Wana kuna lobanga na lobele ngote po egata. Mais bazoka yote. Bazoka ngombe yakata deuxième tour esanga toza 3 tests. Première fois ba yo ki a petit yakalo lobo bunda bitumba neza bitumba musique. Na ebwe yo moyebi DGC ndenge zalaka. Mabeza lara we kayaka suta betate. Si omoni na ya mibenda na na bwaka mo loko na nga ya. Mais pour nous kinana na bwaki marata la samba za suta. La samba play za. La pecho ko ne longa. Place wana ayo kaka keso batika. Mais tu devais te renseigner où il battait si ka vraiment répéter en coulisses. Bon on a parlé puis ba comment ya mbaté c'est panchoni na kenda pe na parler simbate le monde habité na fanda na salara ou ngamo na sala. Ce que tu as aujourd'hui, ça évolue et kende. Bon, kende qu'on a beaucoup de besoin, bah déjà maki. On sait le chemin va crier au dos sali. Ezali. Allez mama, mame, nagoti na samba, ngana moni baoba, na simbi baoba. Toke, allez kata baoba. Bugai. Ezali.
Papa bimina tongo atige logote. Ata sengsa atige logote. Mbena pokwa yego kuta agasoso. Esa golia, agolia te. Yangwana. Donc papa bimina tongo atige logote mbena pokwa ya kuta soso. Jama golia. Mais on peut pas dire à ça na bango. Ya gaba ba pere o chiba o kotana pani. Letika na muluba no liate. O moi si ma poser no soso o tika kata ni senga. Ba sengo kumbonga savon hein. Soyo kuta soso ya munene. Mais yo papa na ndako tango. O golia na nute batunaka. Plus wana zo papa ko tuna biloko e uchiwa. Nde na wo golia. Yo nga na tuni o te o présenter nga maman soso. Kebo golia chi o ko chiba o na pani. Po chiba o ngata kelonge mwana e pa na mobali. Oui bien. Wana na da bo ya mususu zoya. Nessa ba mususu zoya kalate ya kalate tuzo bimisa plan. Pesa mangambu pesa. Sigatenda ye pesa. Poto bande zo senga nini? Poto bande zo senga. Ale boloke ya. Kanga music. Bomela bango. Brum. Lambena nga bubu ya bende ya nike base. Lambena nga bubu ya bende. Nazana poto opération. Chéri nanga tonda pete asa pete. Asa pete. Wana biloba diske. Eso ya mabe. Sona lobaka eso ya mabe. Nazana biloko. Ya bi kamwe. Ndiri kimo bien. Wana biloko eso ya tozobo ya bakoiba. Tebi ka ba miibi bacha matoi. Bacha na matoi. Ina yo asa pete. Ya chéri nanga tonda pete. Yanga ya nini? Chéri nanga toto pete. La melanga fufu ya pete. Chéri nanga tonda pete isa pete. La fufu bazongo saga isa pete. Pete pete nzambi wana biloko zoya 2021 2022 na fula na album na zoya le Cléopâtre yangana ndi zoya malembe toya to senga ka soutien mwana bino yeyo mwana bino mayo sikatendo boyebaki acha malibaya chema libaya ndimia sala makambo edeke bango pe ba osala ngape na binisa mboka lo wapi bango ba binisa yango ndi nazali ebiga ba fe na nga abwaki pe mère na nga moko pe ya bien ataka pe libanda ama nani mama nani kungo na ezali kumba mère na nga zokima nga mère na nga makambo ekoya kaka kumbo na ye mama na mibuka senga na Londres mère na nga mwana yeyo azolela lisungi soutien nabiga ba fe na nga ba koyoka si baza kuna ba fe na nga ba koyoka petit na bino yeyo sikateni azopesa makambo. Et si on peut nous dire secret à regarder voix na yo, secret à regarder énergie na yo ezakani. Loka balia tena musique ba pesa yango nde na garda ka fona kaya ngwana ba pe o ba mise ba yibi kaya ngwana garda la vona ngai nguba te maki fumela ngo oliaka ko belaka ba shimboki te ba nini te ba chika te dans yango nde yango senga vona ngai zaka na ndira singa na ko banda lelo ti lobi ya kuna na ko banda ko bonga kaka po ba bilo de bele surtout boro na bomba weza ya bikamwe mwana mama mwana zamba salaka bikamwe bata mokili bandi maga yete ebungo ngasika tena na bwaki ba komi gondi mangai bikamwe mwana mama bikamwe mwana ebele la bikamwe mwana mama ye ya mwana loba ya no lengyama bikamwe mwana mama bikamwe mwana mama wana za bikamwa ezoya mwana nzambe blague à part ndinga bien motivation za moso okina wingi muzika maison mais fanda efanda ki déjà mbe na efanda ki ngana wenge efanda ki nango mais mabele na nga mabele na leli mabele ya mbinza ba misi des autres yangi ya maya te fanda ta makambu le premier août na kena cimetière na kuti bato balala na tala na gati beskalete wana za le premier août alinga te basimba ye na kichi alinga te ba ye ya no welengi ya mae alinga ka te basimba ye bakotoyo wane zologo don elogo minisa ngiyama akangi abologe tokota na mai sirene abimbisi mabunde na WhatsApp
Facebook nzambe wana biloko ebinisa yangiama tala lobi mwana mabe lelo ka ndeza bosona na kende mabe mais petit déjà zo cha déjà liaka na elo wana okacha mbanda kana kai ngamu na boîte na beta mo malembe wa soutenir petit azu penkai ayo soutenir petit to luka ka malembe petit pas mal. Mais non, est-ce que vous s'engagez bon l'engagé esprit au sein si c'est présenté tout le monde bimi amener tout anina produit na yi wa pesa na yo pe yango nde naza nango posa mais c'est quoi singelo eloko ndeti nini eza yo ebisa ngai tuna nga na pesa ye yano ngai na yebe eloko yango mpo ngai nayebila ngai biloko yango eloko nini eloko na yebila ngai eloko pesaka succès eza mongongo mayele opesapesaka mamu na batefe yango wana epesaka succès ngai ayebi so elo mosusu te fo yebisa ngai eloko wana comprendre ke eloko yango ezalaka boye nayebi ke eloko ekimisa yo bisika ozalaki wana nge eloko moko te ekimisanga esika nazalaki babili moto alengisanga kuna azala te mpe ye moko monseigneur dango akompanaka esika te ndaza makambo mpo nabwaka ya tro nabinisa bato na matadi boma bango tu bayebi dongo eloko wana ozolobana nayebi yango te yo fo explike ngango soko bien po eloko ebinisaka bato eloko babenganisaka bato oyebi travail te oyemaka bamisiki te kisi tala mabutoloba eloloka kisi kisi nga simba te nga asambelaka nzambe priere ka ebele soki aye tosambela kitoko tosambeli nzambe oyo aza likolo ye nde apesaka nyonso ye nde apesaka succès ye nde apesaka bacontrat ye nde donc apart ye mutu mosusu aza te boloba bien ne bande mais nalobi déjà yango nata apart ye mutu mosusu aza te garde leo vidéo un jour garde yango vraiment garde yango bomba yango donc ata na machine oyo esilaka oyo elongwaka te bomba yango vraiment po nayebi soki nzambe nde aza na nga na nsima nzambe nde aza na nga création oyo eza awa eyebima awa mutu moko te azaka libanda simbelinga ozwaka création eza ye so oyoka ya bikamwe mwana mama bikamwe mwana eza biloko oyo ezowuta epa na ye mwana nzambe azalaka bikamwa bata mokili bandimaka ye te ebongonga nsika te ndana bwoki bakomi kondimaka ye bikamwe mwana mama wana eza biloko ezowuta epa na ye ezaka wana te naza na bayacha ya chori okobala te alula savon sabuni yo ye kibolabola yo biloko eza pele. Voilà donc un grand merci, un talentier. Hein. Donc vous comprenez, on est là avec un artiste. Nous avons vivre en scène, hein. Donc Azobi Misakaka. Azobi Misakaka. Bakibula Bola. Banini. Azobi Misakaka. Un grand merci. J'en profite pour signaler déjà bientôt Carbone 14 et les réalités d'une rêve. Donc bientôt déjà réalité de la rêve Ezoya. Carbone 14 donc depuis Paris. Donc banane soit pour toi. Carbone 14 à lobby réalité de la rêve. Donc calamité déjà. Ezoblima déjà donc un grand merci hein. Donc la réalité de rêve donc calamité bientôt disponible donc bisonyo sotozawana tozela yango donc partout bana poto bana partout donc Carbone 14 Azoya déjà. Là vous comprenez hein, qui est près de moi, Sikatenda, un artiste musicien, un talentier. Donc il essaie d'évoluer hein. Azobi Missa, Azo dégagé. En tout cas, tu veux vivre vraiment que nous sommes avec un artiste. Non, il faut rappeler Bango Bayebake, Kalate Zoya. Azobi Missa plat. Pesa makambu pesa. Taka badi sa match ya Deni Basawa. Flowers Gasa Dance. Azawa na contrôle là-bas. Tebi ke mambu sali. Banasibi londa wana fuma wana makambu te. Charge donc faut ba yo ka ba cha petit na bango poa. Et ça la moins lengue. Bah ou donc fou nous homme intelligent. Bah veille à ton dans des na abuna singa ka pana bango ba soutien. Bah giga illimité bazar. Soutien ka ande leki. Et bi gena obosa na te. Ya libanda kati. La Francis Mabala. Ba fe na nga ton. Petit na bino e botika ete. Na bi gena dans la biloko ebele. Ebele o gutu te. Ba papi kimia.
Un grand dédicace à toi, Papi Kimia, donc depuis Belgique. Et plus 32, Bambo Tebele. Voilà. Papi Kimia, Bazaona. On a bois qui. Mais c'est Charles, plus 33, Bazaona. Kitoko. Voilà. Non, il a l'élaté, non, c'est cassé, mais non, méchant. Bateau, Bako soutenir yo. Bako Sungondo Tina. Bon, bateau, Bako Sungangai. On a le numéro, on a le numéro, 082. Plus 243, 82. Après ça, le numéro, il a 0. La Tchèque 082 23 33 132. Comme tu as soutenu, 0018 bar 12. Tulandelaka numéro. Pardon? 0018 bar 12. Tulandelaka numéro. Pardon, tu as lobby 0018 bar 12. Tulandelaka wana pour la numéro. Merci beaucoup, donc vous avez compris, hein. On est en train de passer une très belle journée. Aujourd'hui nous sommes un certain mardi, donc 1er décembre 2020. Donc un grand merci à tout le monde qui nous regarde partout. Vraiment un grand merci. Donc nous sommes là, nous sommes Fleur Monde HDTV avec notre émission qui est Surprise des Stars. Et moi, je suis Shadrack Lebika Shadrack, donc orphelin de la presse. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi pour vous celui qu'on appelle Sikatenda. On a eu à parler avec lui. C'est avec lui qu'on a eu le temps de se développer. Je crois un dernier mot pour la dédicace d'ailleurs parce que tout chité déjà. Nana Lobapé, on a soligné Baoba, un clip Baoba officiel. On a un album single nanga Baoba. Ils ont déjà na YouTube ezali. So lingo zongo betika ka clip Baoba officiel. Et robimamba moko zongo. Puis na pesi mon producteur Rachidi. Ambote ka na tindele belé, Paul Bindu Musambai. Banono kuku. Ba vena ngai, ba jadi le teta. Abeda Chou, Mamadou Warisou na Bibi Chamala. Yangonde na senga mamilela. Mama ba musicien. PC Basala, 10 à match, Eden, ABC, Mobali. Yangonde na zosenga ka ba soutien. Papi Mboma, Venangai, ya Johnny Ka, petit na yi. On fait festa. Na biga Roland. Voilà, nous sommes déjà à la fin, si on peut te tenir au début. Nous sommes déjà à la fin, c'était là votre émission Surprise des Stars. On avait réussi aujourd'hui pour vous celui qu'on appelle l'artiste Sikatenda. Félicitations à toi. Bravo, courage, explica et belé. Là, tout sali. 0018. Tout sali. 0018. 12. Merci beaucoup. Tout sali. À la prochaine. Ciao.